exaucé matin. Yé abima abandon sa théâtre bakoti bémission air bakoti na ba sans tabou na bango et bandis ko air esali ki ampleur à sans tabou yé ba fan na banjo ko sa bango te touro salabou abo yo kanga komo yo ka ba fan kai na zolo bango na bin na saki erreur parce que na loba kité nzamba sala ki senga déjà que to kufela maman prophétesse ya bata théâtre. Moi, il y a un moment livre à mon bonda à caver biso à comprendre que bateau bon ça musala makas mais ba se retrouver tout le monde ça passe machin quoi kufi atike l'autre. Fils Aïda azana ba mai oyo eza mukolo eza moi muke eza la papa eza nyo surtout a olingaye mais biso to la ba catégorie biso ce que to na ba catégorie mususu moi ba linga côté. OK. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, toutes les Congolaises, en tout cas bonne fête Nabino Babi, toujours fêté Bongo, 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, ça mérite d'être fêté malgré le fléau, il y a pandémie, il y a coronavirus qui empêché quand même que nous puissions fêter. Mais tout c'est la canne en collant pour nous ambassadeurs biso grâce au Kembo Kanabiso, tous à la malam au mini En tout cas, merci à tous les abonnés et il y a Congo Source. Pourquoi pas vous souhaiter aussi bonne fête Congo Source, pourquoi pas nous s'abonner, bonne fête indépendance à notre boss Jéré Mboni depuis les États-Unis ainsi qu'à notre maman Karino Mboni, pourquoi pas à Roméo Moutiani qui est derrière la caméra, aussi à notre cordon Hervé Kabamba, bonne fête de l'indépendance à vous aussi, pourquoi pas aussi Babi, abonnez-moi à mon néné Olanda Congo Source Med fois Babi Bongo Karel Sodi papa na alia les jeunes pilotes de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui je suis passé les tomesa ko yambela bino ba invité à minini na kati ya émission na biso les to yambeli bino artiste comédienne nene na kombo ya Mirma la canon to yeba ko sola bo makambe belo etali bongo théâtre ya mboka na biso République démocratique du Congo. Boni maman. Bien. Bonne fête na yope. Merci pareillement. Activité zo le kandeni. Ouais, activité tozo bunda kaka mais quoi tu en a day. Donc maman comme ça tout ça la tête ouverte na banda. OK, day ya maman Chako babi ko bima d'ici là le 3 juillet je crois. On les a programme à l'hôpital. OK. Ouais, tous ça qui lobby na réunion et les canaki donc famille des boy donc ils vont sa programme. Famille boy ils vont sa programme te pour nous. Bon, tout éviter, bon, peut-être, bon, mon baébi, pourquoi, bazo kanga, matangango, bamsou balobi que non, biso, ba artiste, tout ça, n'gato leke là, donc voilà, famille, bazan, pour ça, maman, a clair, tu éviter, so, ba, ceux qui bazo zelanani, parce que, tout cas, qui déjà, maman Denise, les kanaki, wana, bon, peut-être, bah, la maman, livre. Bino, puis, vous allez, moi, mboutou, côté, wana, moi, so, ba, tcheli, bino, moi, côté, so, vous tarabi, pas, côté, à pesi, côté, à pesi, vous fongez, moi, misou, au moins, on a bimi, a PTC bimi o afare bimi o lisunge bimi bozala mwa mbutu et le monde ba famille ba yeba te yango wana ba famille neti pona ke okota lettre famille aime so ebi place bureau ni na ko ke okota lettre te donc ba artiste o baza liboso na biso neti ba président na biso ba secrétaire général ba onde ba kenda okota ba lettre pona ba artiste donc ils voient moko ils logique donc ko sauter yango te ndesko ba on peut so ba kei na makambo nyonso soki mbongo ebimi ezalaka kesi pe ezalaka tokozala te ke soki fe to dépenser $5,000 fe to $5,000 nyonso tobimi sinon tokobimisa moso 4,000 tobombi 1,000 moso ezongi na kesi ezongi na kesi donc eza logique mais est-ce que famille nde elingi eloko ate lika nyonso po yaka na maboko na famille elingi kutu famille elingi kutu OK merci beaucoup mais nde nini ozo évoluer mosala ekeni ndenge nini groupe ezaka na YouTube ou bien eza pe na ba chaîne télévisée. Ouais, donc tu évolues comme Malembe ndenge nzamba lingaka to kende molo donc groupe nangai on a sala et les kara na YouTube mais
il fallait peut-être bandole sango na Biso TV ma to kenda na kuna me ba place vraiment ezala kité ndé to kenda ki na chaîne mususu na chaîne wana pe lokwa to yokani te to zonga na Biso TV ba si ba pesenga déjà numéro cordon donc bientôt là le quoi film mon na autre tourner ba elenga na chanka na flèche na ki o mona cordon. OK. Oko rappeler même ba abonné na nkombo ya groupe peut-être za ba mso abosani. Ba abonné na Biso na Congo source. Congo Source TV donc ba abonné groupe comme on a synergie. Donc synergie et l'axi union fait la force. Donc la force na nga ya yo kuna to sanisi. Donc tout ça le loka bien quoi. OK. Merci groupe eza ko évoluer na malamu film ozo tourner tour eza kombo nini. Ouais, toujours préparer film mon ko film wana vraiment eza très bien moi to ibisabino makamunyo so vraiment na quantité parce que toujours préparer non casting nango donc film wana bozongo eza idée eza ya acteur nanga ya chilele to na bi ngana opesa idée te donc yende mutapesi idée vraiment beaucoup apprécié yango parce que eza vraiment une bonne idée. Nimoko c'est ça non déjà combien d'années na carrière na yo depuis bandi monde ya théâtre et puis uta pour bimaka moko comme présidente ya groupe au relater biso moi histoire mke. Ouais donc on a déjà sali 19 ans en carrière. C'est beaucoup. 19 ans en carrière na outi na bimaka bo etende ba msu bazora chance ya obimaka msu ba lokotie na balabala ba lokotie na balabala mba moko se retrouver net ba msu bazwa ba occasion mba mo ba se retrouver na nzonzi mais biso to banda pena na groupe na académie des stars et pas ya modéro yende penza forma ngai dans ba bi modéro za mtema be na kati to bi za mtema ba kasa ba ndeni yo former o ba baloba bo ba kosi ya modéro mtema malamu moko na edisio mtema malamu mais ça mutu moi lobi ke modéro pe na théâtre Congo bato baza mitema mabe eza modéro na Caleb akosi bon président Caleb n'a évité parce que naza actrice n'a été mais modéro mutolo baza mtema mabe en tout cas mutu anasa yenda za mtema mabe parce que ya modende ngasa ona bana nyonso ayamba ba on maboko polele à l'action musala yonde sko oyeba musala o balakisi nga il faut na sala ndenge ni pona lia kwanga usoti na lia mbisi na famille nanga voilà. OK au sein 19 ans de carrière c'est beaucoup maman 19 ans est-ce que vous avez un bimisi ou qui va travailler dans un groupe mususu na 19 ans na to yo zakara na bimisi no mutu morote ngana za ba te belé na bimisa nga bimisa ba te belé pe ba mususu kutu baza ba groupe mususu mususu ba découvrir bango pa mirma ba découvrir bango pa mirma mususu ba le kapé na ba groupe ya ba grand mais ba grand na ba bimisa bango te mais mirma pour nga na créa kombote boko tanga nga minde ko tanga ba komba ba te mais bano yo bimisi bano maman aboti bana ye aboye ko tanga komba ataka to boswana naza na bana telme be ba msuba kenda na bango ko linga te na ngamna bimisi ye moko mwana mukolo lika na télévision lobi c'est bana bazana ba irreconnaissant te ba msuba nzima ba oneti film na tout ikoli quand même mutangi moko bakisa na tout ikoli yazaki actrice na ngate ayaki anani azaki actrice en dans l'équipe président José de Londres pour nga pena leka kuna donc to ebana ne kuna mais nga bandi ba film la nga abanzo ya ko jouer ay bana et comment peut me choisir code dans un code na combo ya mirma tu vois et na bana msupe na bimisa neti exaucé ngam na bimisa ngam na bimisa exaucé kuta autre chose nga exaucé mata ye abima abando sa théâtre ba koti be émission era koti na ba sans tabou na bango et bandis ko er sali ke ampleur à sans tabou ye ba fan ba banjo ko sa bango te touro sala boy abo yo kanga ko mo ka ba fan ni aka banjo sala ba exhibition na bango ba ko me ko sala wana e ko mo sa sko mabe e ko mo sa mabe wana sko yo e ko mo boma bon est ce qu'on a télé bon te boete et comme à l'ongwa sali aye OK donc comment va ranking film sous na YouTube arenia be Sarah Bileng actrice nanga mais toi ka pas soupçon Aïda pa uta panote avant qu'il ne pas ya président Caleb Aïda auta et pas na ngati Aïda ngana découvra Aïda na groupe mobo ya film mobo Mida azaka et pas président Batista na découvrir quand na télévision na hôtel abonado mon nom azo jouer bien si ko yanga la bien jouer bien mutu ça ça kana lobi oui a jouer bien ngabi on a moni kaka lelo mukomsuka be na groupe WhatsApp boye na moni pe ye na 4
ce qu'on appelle ça bambo te batu bakipakete yo bika deka biso tozala so so yebani na o mona ba muto yebani na etaze le côté zéro donc yesko ba kotise na kati ya groupe batu o da basi ba yebanaki et comme ce qu'on appelle ça bambo ndezaka bonjour à tous batu ba répondre kete bonjour à tous batu ba répondre kete nde esali que jour mususuka boye a se revendiquer ah ndeli na pesa bambo te pe na groupe ngo bo répondre ngate parce qu'on a moni combo nabi oh Aïda nabi ah nazala fan na yo yemo elekeli ya solo mama ngabi nazala fan en tout cas na lela ndo jouaka ya solo na ndo bengo pe na babiloko na nga oya ko jouer ndesko na koma ko benga AEP a joué, AEP a joué. Elle sali ba retard ka ba technique au sala film be monteur a kanyango ndepe batu mususu ba découvrir na film na nga. On comprend Aïda batu mususu ba découvrir non batu mususu ba découvrir na film na nga ba précédent nga ba bengisa ye allez Ndesco sali film mama bimi liboso na nga tu vois Ndesco mususu batu mususu ba te ngande mna bimisa yonga ngana nga oyela. OK mais 19 ans de carrière Aïda un succès moi makasi par rapport na yo malgré toi côté bino ba star déjà menene et là on iso sala ke Myrma on se voit vraiment succès on a tenu ba Aïda bazanango ba irsi pechanga ba sila bisalu to éviter qu'est-ce qui empêche non au moni mutu na mutu azala na ndeba lo ba garder bande na yo tu vois neti ba sila ba irsil bazana carrière liboso na biso biso RTO yaki to kuta déjà ba sila bazala ka to kuta to ngana koti nzonzi na kuta déjà un an joué et pas Alpha Bokole na tourna film mo be kuna buluo na kuta ba irsi déjà ba vanda ba kanga masolo wana na kuta ba style déjà bazala wana donc nga kutu na bango to ba époque morote na nzono pe na mona c'est comme si o vande ba tout cas mo ba vande lango ezala bongo atanda ku nde to vandika boye so mpa ya mo boye abina ko mo vanda kuta no ba ye en tout cas bazala ka ezala bon pe na nzonzi donc eza bongo et Aïda neti ba irsil na ba style na ko comparer bango na ngate parce que bango baza en carrière liboso na nga et Aïda aza mon amour obiso to pesa chance ozomona eza mon amour biso to pesa chance to bi te osamusa na bien to pesa espace siko nde ezala boye ezala na nde ni succès za ba fan beza ba découvrir vraiment que bimisika il faut na ba embrasser ba tunyoso et en plus Aïda azana ba mai oyo ezala mukolo ezala mwa muke ezala papa ezala nyoso tout aolingaye mais biso to na ba catégorie biso ce qu'on a ba catégorie mususu mo ba linga côté vous comprendre donc ba fan ba bon ba fan bazala muso amoni mutu mo bo abimi da azala bien non ba lingo ba ngonya sauter ba pona ka ba bike mte oyo azana position de faiblesse photo tombola ye tu vois et ça bon et mai o Aïda abimila eza mai moko azaki zengi donc asa juste le quoi bisoté bou et ya zaki zengi faut pas découvrir faut pas lingaye donc eza normal ne ba buibu pe ba bimaka donc bongo mais nesi ba bisoto telemaka na place na bisoto za to liaka bongo donc e kende ka bongo malé ka ba kongo la pa linga na bongo maki sérieux mingi mais pe kota kana monde on ba mo pa fukamba mo te baninga ba simba ba monde yo ozolala le mo ozola baninga ba simba ni oui, on comprend les Simon de Binati. Ok, comment ça Simba. Baby Nzambete. Ok. Donc Baby Nzambete, Baby grandeur ya Nzambete. Donc biso le quoi te ba grandeur ya Nzambe. Ne biso Nzamba ça bien moko o ebité. Donc bango na mona le quoi bazan de distrait. Ok. Neti ngande na abo emirama. Na sanga ya oliate na sanga ya lata te na sanga ya futanda kuti. Donc na nyokwa mati. Na famille na nga ona paka na responsable na kwa nga aboye aize pananga malgré eza place o nga na futela ka o nga na bimisela mbo ena batu musu bavanda pa na bango ena batu musu bavanda pa camarades ena batu musu ba na place ndo moneka baluka tourna baza place o vanda te déjà one is da pas mon nene donc voilà donc Nzambe kaka au toucher vraiment point moi eza très capital et l'autre sali remarque moi tout ça na monde ya théâtre
beaucoup des artistes si vous avez un problème vous avez un propre fond na bino moti au moins faut boler là gouvernement au moins artiste à quoi faut boyer atike pe ata même temps le pas on tête moi le monter pour la bande va se retrouver qu'est-ce que ne va pas vous se retrouver à na théâtre ngo tonde non et ça li kamba conscience et ali kamba conscience yango to lobaki macha kondenga kufi été ya bato belé. Mais macha on bâtit le pain pour donner notre yeba. Non, atiki le pain te, macha quoi atiki le pain. C'est ça. Donc et yango to loba ki était ya bato belé. Biso omoni ba artiste baza bato moko boy oyo. Opesi mbongo lelo alinga panzango lobi bato ba mona à se faire voir. Si ko ya ko se faire voir wana o bomba te o épargner te. O ta la lobi na ote. Macha ko oui to bi ka bota te mto tika o lelele na simaza te. Mais biso ba o to bota. Lelo so za te bana na o. Tu vois, donc été à bateau belé bateau ba kangami na ba distraction au monde on a ba bar au monde on to kende na en place tout ça dans le camp kenda na te tinga kenda ba bar OK c'est bien kenda bar te na mona bar distraction nga so moni nga na bar c'est que fête tout est na vandi kaka na vandi ka boy na zuma mbongo na nga on appelle sa famille na nga ba liate na ke bar na kusani. Ok, merci beaucoup. Tu recevoir pour Nabino, artiste et comédienne Mounini Nakombo ya Myrma Lakanon. En tout cas, Bino Baonyo Sobola Nabiso, merci vraiment de continuer à s'abonner. Pourquoi pas dire un grand merci à Christelle qui est là. En tout cas, merci à toi, Babi abonné pour Mounini. Il y a Congo Source. Pourquoi pas aussi à Maître Pitoka, la Mikolo Tumbo Liberté là. Maître Pitoka, la Zapembe Nana Mupanzinga, l'ensemble mais. Osamba ndenaye Myrma tozongeli yo babi tout le monde a ba film nigérien tout le monde a ba film nigérien ndengeli kaka tout le monde a ya ba ivoirien ndengeli kaka tout le monde a ba mboka moi ebelé hein mais eloko ezo sa biso pasi théâtre na biso c'est comme si on dirait vous aka tout autour à kaka pourquoi vous comme à ba niveau international ouais eloko ebo ma biso za production donc moni théâtre ekufa théâtre kufa biso titoza biso bezaka anesco tolinga théâtre kokufa te zalaka na biso zalaka wana mais biso to stick sur biso mona makasi mais pena théâtre pena ko eza kokufa ka banda ba combattant ba ka te dans ba artiste le quoi bo sali biso to ando somba ba mina mina susute dans to ba combattant le mbasala ke théâtre mais oui. Et ben non, on n'est pas musicien. Tu vois, musicien, le quoi bino bozo yemba, le quoi bando président, ex-président, biso papa Kabila. Le quoi bino bozo yemba, ebo sala bwe awa, banze mo namno bando bete su ba concert, banze mo namno awa e bando ko ta susti. Ba bomi no ba musicien. Et comme yo ba artiste et comédien ba komo sa ba théâtre, ba komo sala bwe. Et comme na bino ba artiste et comédien bino pe su bo sali bino pe su CD na bino et te kama te. De moni théâtre et là. On a biso date au sa théâtre. Maintenant to côté na banzonzing te. E biso to bandi banzonzi na be bande ndesko yo ba CD ba jo ya okufa panto vanda to koma kosa ba théâtre mon kaka ya ko répéter mais bo jouer technique international ne yo sala que YouTube yo bima donc YouTube ndesko ya sko comment ko sauvegarder biso comment télémission bino mwana exactement ko sauve biso mo ce qu'on a biso mo to vandi betobi so peut to bito ti kaka tous ya ba producteur peut a la intérêt na ye ce qu'on intérêt na ye par rapport ndenga banda zo la mbongo liboso na sikoyo et zo za su bongo te donc biso mo to komi ba producteur yango mona actrice ta fongoli chaîne YouTube na ye akomi bengi ba ninga bo sangani to kabolata mo transport do monisco bon donc to vivre ka to bunda donc bon bunda po kuna bengisi moi mningo kuna bengisi moi mningo mais est-ce que gouvernement est co soutenir binta que et ça la que non théâtre on peut malgré tout ba combattre ba empêcher bien donc moi kasi yango mamo livre era monnaie bonda ya ka verbiso à comprendre que bato bossa musala makasi même ba se retrouver tout monde ça passe macha kwa kufi atike loti. Tu vois donc au monde nga bato bo chaque côté ils ont artiste les presque belo ba plus fort que tozo pesa exemple non ya mutu o akufi po bato musu pe bazana m ani na ngo te mais ala kisaka kazana ngo mais balaka na suka non benga dadi di kambala moja kufa tu vois kufi ma kufi place nini ozomona donc bongo to bando benga ka gouvernement boye biso tozana ndeko na biso kufi awa tozana mbongo te to kobanda ndeni e bandeli na suka to ebité ba droit d'auteur en to déclarer ngo wapi ozomona donc eza pasi donc biso mo na biso mo eza lokwa to telemikable na ma miso na biso mo lokwa ba bougie to vivre mais et l'autre côté yango to lobi biso moko boye il faut que toza vraiment
na bon moko to sangani to yokani to bite to sala raboye pour na artiste boye. Donc voilà. Bon moko bozana on est en bozana carte ya barando. Ndeti o kuna za na rando to mona ituta ko mona barando ya Irsil Peshanga Sila Dinana elobela bino parce que bino bo lukelo ko ane tomba bino mosu bozana carte barando elobela bino ni to bozana carte barando. Bon et ça la passe makasi au moni li ka mususu ezali e confirme mususu ezala ya ki camaraderie mususu ngana za kineti Irsil azaki camarade na Sila mususu eloko o esali e panza bango ngana ebité. Osomona ngana ebité so ezaki musala to ya te pona musala to bongisa ezana ba scène susu to kutanaka emsu ngana yo to lobana te to lobana raté mais erba so biso to ba camarade faut to ça assembler le quoi to ba camarade faut to ça assembler le quoi to lobana ka to benga pe ba kombo to seki er to bimi na biso to zungu na biso to zungu na biso binemi na biso mais ena makam susu susu eza makam eza privé ya bango moko personnel neti nga mirma na okota pour intérêt ni na okota ti na ta bango ka bango mo ba yebi nde ba banda ki nde siko nde baza basuki si kam na bango ba banda et si na basuki si on meya Gabi alobaki ata Irsil to dina na ba ina matanga ya Sila esi nante ah non esi nango parce que basi ba yambana ki déjà koza na tango pasi mutu mo bebo solola te aye ko talo fa mais foza mutema libanga po boya mais soni teza oza mutema penza ya bo mama to ya mwasi omoni muninga e vers yo non faut ka okita mais oza na barando te hein te nga vraiment na linga barando te mais ya pe na batu musu balinga na bango mirma te boso na bimiselo mutu mo abiki yoza na rando na ah ouais bimisa na out bimisa na mais nga pe na te mutu avec za rando na pas de problème bimisa na yo mais nga pe na za na problème na batu te mais na za na batu pe o bavanda mabwa binga pe na sepela na mirma te baza na bango ebele. Ok, au bien biso théâtre et baby parce que ba combattant mutu bazo combattre bino mais bino de votre côté ba effort nini obosala radisha ba effort ni ah tout ça là ba effort ebele hein tout ça là ba effort ebele moni ko bima neti nde to sala neti ngabwe à part théâtre na matricule na fonction publique na ministère ya commerce extérieur na biso bambongo mo ebima kuna to ucho so na to kende na Karine Putu na eseka ki otika na zom soki $10 au prime na kenda boye ba yiba opesa nga ngote po ani na yakate na swani sa bango na bima na kenda na nga tu vois ozomona effort na kenda te po ani po na kenda théâtre ok na mona kuna msana ngo ba futa na bango malunga te siko na théâtre nde mutu na ebike so na kei na nga na ozwana nga mbongo na ebike moi ondeka ba pesa biso wana soki frais de régime moi boye et sunga pe awa na ndako tolie mo pe boye batu na nga o ba yedaka nga ba osunga nga siko au moins naza na place oyo na mona ke évolution ezali donc théâtre ndenge za wana ezo lo mo biso moka to sabe fort koto zalaka ba ni matinelo au moins pena mutabimi boye na saki na mkongo tambola mutu musupe ya msatu na mama sona saki na mkongo belikam nyakenda wapi akenda kazandu akenda kagambela poso aibino ketego wa artiste yanga kenda kabwaka nzoto akenda tu vois tonyo kwa mama Mirma est-ce que oyebi artiste moko comédien na Kombo ya Mbondo azaka ancien artiste ya théâtre Prince du Rire na yebite soko yebaye bon alors est-ce le moins très capital abi auparavant on va dans ça théâtre épisode moko pendant faut terminer on a $150 mais les loyo bino ba président ya groupe au moins ba foot même pas n'était so yo foot ba acteur na yo au moins na bozo foot bango te mais bozo singa bango na ba groupe musu ba singa $50 avant mutako ta intégrer groupe musu pe avant que les tournages moi faut penser moi quelque chose moi pour na caméraman je ne sais pas pourquoi babilo ko na kata groupe ouais babilo ko na ezara par rapport que moni ndenge bato balekana na télévision YouTube te télévision na biso awa avant boleka il faut bopesa mbongo avant boleka biso TV kuta ya osunga biso parce que toleka $50 et ben so ba futaka moins ben so ba futa plus na éviter mais et na ba chaîne mususu banda ko futa na kala avant TNT ya ba $200 ba $300 par mois yebisanga sko président wa sala rani pété yepeka mutama boké parce que mbongo ngo zongo wapi
il faut qu'à tout ça cotisation tout 500 bongo. Mais est-ce que bon on est là foot ma bien bakenda bakenda balongwa na bango ke pour comment makama be batatea te makama be te bango mo ba hôtel ba mo na ki emsu masange emela malango te sko bralima pa kena akoti que la bino ta koka ni ki emsu avec secret emsu mbongo ezana moi c'est te ba chaîne na bango des alana o ba se ba bralima ba za souté les emsu na groupe sans souci et ça qui ngaza na groupe sans souci et ça qui bralima na groupe sans souci oui ngaza na groupe sans souci ti maréchal okufanga za groupe sans souci on appelle papa nanga donc biso to za ki wana ezaki bralima ba futa bazali na catégorie na bango bato ba ancien ou bande ko futa mais biso to ndozo mbongo niti ngana bande bénéficier na mbongo na groupe sans souci ezali publicité parce que maréchal ando ko tsana ba pub donc à partir ba pub ndesala ke nazo pe mbongo na tournage na ando pe sa frais de régie le kwa na nzonzi tu vois donc ce que bo futa bato na ndeni parce que bino mo vivant na ba cotisation ayena wasangi so ayena wasangi siko bofuta ba ono ndeni c'est que basana ba ka mustango ka bongo sans avoir netinga penza bana nga ba yebi ngai naza un peu différente na ba présidente mususu to na ba président mususu nga bondeza la chaque fin de l'année bana nga il faut na pesa bango biloko ba ki ofete na ba famille na bango faut na pesa bango biloko na pesa bango pe na mbongo ndam na enveloppe moi na groupe na ngaso azobela il faut ya ayebisinga ke na obela na contribuer na contribuer moi na groupe na ngaso aza na problème abenga ke na problème ezala téléphone ezala elamba na pesaka na pesaka parce que na yebi ke na futete mais na ndaku na bango ba yebi ke salaka donc ako manquer te neti téléphone na linga kutu mona za na téléphone te parce que msana mso to sala il faut zala na téléphone Android pour ça on a ngote ozala à la page t parce que amsu na besoin na yo na obenga te na ti communiquer mon groupe parce que yo so za no na parce que bana ba vivre ndeni kana ba ndenge ba cop abwaki mo mtu mo libanga yango kutu ndenga na linga beaucoup plus baleka na YouTube babwaka kape batu so pe nana batu nanga na pesi bango ba obwaka ko ba pe en fait to boya ko ba bango fele ku ngani babi to futa makana na mabanga we nga na za so nana batu nanga pesi bango bwaka mutu obwaka mutu na pesi pe ba relation de façon que yo pe ofongwama nga za la bon na ko ke pe tournage mo be na bito ko tika même na tournage mo na kendo tika abenga acteur na mochile la ki kanga kepe na toke na tournage on a to tourner Cardozo era moni Cardozo mtando diriger era moni chilele ayebi kaza acteur na akoti si petit akoti so pa na mutu na bwa ki pe ka wana est-ce que yeba na ke tournage a tourner neza ba akoti ke akota non zara bwa kanga bertela bwa kanga o futa pete ba bien na monde théâtre so ki libanga mbongo so mbongo ya te moya obwa ko pesa en tout cas fini mama senga libanga limbisa papa na mama babibi ma tout le monde a bablog c'est comment créer mais il y a bien kata ba théâtre mo maladie ko boka na mo maladie tout le monde a tango mama epila bilaka o vienga Dieu sum tabware la raimba so to éviter so ezara vrai ou pas pour nous là où tu okufa vie de l'homme dans zone ici Babylone pour y avoir la race vie de ce qui nini ce qui la race ce qui nini voilà entre parenthèses mais pourquoi Babylone connaît comme ça mamie parce que auparavant peut-être à kala tout le monde ba qui mbati que peut-être que Babylone on est là mais bino na temps on a bino Babylone côté trop pourquoi na bisio ezaka ki mtema mabe ngana lobango za ki mtema mabe parce que ndeto zala boye ndeto zala boye na mutabima na famille na ye donc to uta penanga na uti na famille na ngana ye na ye pa ya modero na yo lukana ba na théâtre ya modero biso zala ba maseri kati pe ya sona biso zala na mingi ya modero ba be mutema yo lika ya modero wana papa nanga boso pa bwakela muto ye bandeni asala nini boye pe so bwakela muto ye bandeni abwakela ate ya moda bwakela ya moda bwakela ate ya moda bwakela ate wana papa nanga ngai ne biso to bimena na biso to bimela na biso na kisi to bimela ka be nzambe ka tala bi mwana za mwana étoile bimi nde to bimela na biso siko ngane na zabe na mtema mabe ya mutu te noki da mutu pasi te ke mutu asali bengana ka pasi non na bi ke exactement na étant na ngape ezali tu vois na boke la mutu maladie pourquoi mais neti nga banda na banda théâtre
nano mutu mo basani nga boite nano mutu mo asani nga boite kaka kala mingi te a ande na banda maman likolo parce que ça raconte liboso ataka liboso raté a tout penza ba meka ki ope mwanda wa ba meka kakati ba meka kakati nga kutu nani mutu kutu abeta lisolo na c'est pour nga na le baté ataka cardozo pa na le baté c'est une bagarre nda beti lisolo de batu bayo tuna nga c'est comme ta beti lisolo po ayoka ki yango na tournage po ya cardozo pe beta maka na tournage c'est que mutu pa linga meko pe kombo pe yebana nango tenga na yebiete nga na yebi na ngati kona kenda talisa te batu mususu ndeba moni batu mususu panzaka teke mbaba bimineka na kosaka mama nga sikona kinya te eza na éducation éducation nga na zo pa na biso na ko bebisa ngote po na sa théâtre siko soyo ni chobe mekamira mutu RSC ma beti solo batu na ka abeti cardozo ya cardozo nga pe na ebi po na mona cardozo pe nga pe na betela ye cardozo ta kutu ben nga kutu na beteli cardozo ndepe après 3 jours pe cardozo azu attaque omoni siko to kuta na ba tournage kutu oseka nga na bia elote sans nango elote to sombika ba de livre prière et style nango mais ngati lelo na oka bien te mais cardozo ba oka bien. Tu vois. Si quoi, si on a mon bail tout dans une émission interview, dans le bâtiment, ça m'a camalou. Et moi, tu me dis, tu sais, on a la salle, tu me dis, bah bois que le stick, c'est ni dans on a Nicolo pour boire que le. Ça a sens. Camille Makanda Zamir Mabula Canon. Bah ça stick, c'est bien Mir Oufa. Mir Makanda Zaboy Mir Malaka non. Oh, nesse ba on a bien moninga na ka mir malaka non na pesa makas nga place no sona kendara ba maman à l'aise pour na pesaka nga na pesaka ya ba bwa ke lo ngo poli ko tanga komba nga na pesaka na ke le deuxième tour tezwa te ba biso kangindo ki belela ezwa na ngonga te parce que o pe ya kiana ebeta kipo ya ki pena po ngamo ko be na santa ngo ke loko elie ngamo pena na fana ndako na so pena na oki pena na santi pena esprit mabe ya ki bonzambe oui mais ma réponse c'est que ba komo bendo déjà non santa ko ki bonzambe nga ba benda nga te po ba benda nga ba kokate esimba te esimba omoni ngani na sabe ngata na banzela ba proposer nga de ba otela ka ba monika moi ça boy so ça simta ma solo mais degas ya on to mona ba o sa ba c'est makasi mingi moi so ça simta ma solo ba tala pena biso fait tout tester taka ba tu musuba vanda pebe ça ngambongo te bénéfice tout tester to e banan so azala mutama so ba tester bizati mais c'est comme si ba boîte c'est comme si ba producteur na bino plutôt bon ba côté ça bino ba boîte yango quand esalande ni so ba monyoko banjo mata ba proposer autre ndengo mata boye mo ne fait pas la boye pour na esalope bien so yo mo povate mo ne faut la payer amso na protection quand nzamba lo baso ya batel tim to batela samsa punda tout nangana ikona o batelanga po ako rêver e bando kimsunde balela na bamatanga ba yibinga yo na bando rêver ba yibinga bon sikondo kikutu a rêver ki ba yibie mwana bongo yosko mutu ka normal na bakisi on yo pesanga yande ni protection nzambe mo batelanga na botama na famille kutu ya mabe ya bitumba nzamba bundelanga tilelo e bosko yo salangani ok en tout cas Mirma tout seul moi mingi tout seul moi ebele est-ce que vous avez une pièce ou les autres sur YouTube vous avez un combo vous avez un titre na ngweza nini yanga moko to ya bato to ya yo moko vraiment ya banzonzing te ya yo moko non ngai na minute oyo naza na pièce non te na uteka ko tourner ba gag mo na ba pièce simisé donc na oso sala des pièces donc peut-être simisé on peut à côté moi mai te ezali combattant te ezali combattant et na ba neti ba onde ba siba koli na bango boy ba banda carrière kala siko yonde so zo tourner biki naza na vie na ngamo boy na benga ndenga vanda boy na monke na casting na ngande na sala ki ni na nga esenga ye azala uzomona nde na benga ki na bengi de to travailler na donc facilement boya ki na été mais nga mo film na ngai pe na obimisa kalate awa na obimisa za mwana mapa to sala ki yango Aminata ndem tazaki dans na chaki Aminata place wana Aminata mtasala mwana mapa et bo découvrir en katem so pe na coach on pe lelo so lelo pété lobby donc et raté pour na sina récupérer ki idée on est au sangana ka boyiba ki on to ezali botala kandi ba Nigeria basala ka bobi tembi so pe poto tomba ma to kele mo ba idée wana bon nesi idée wana neti nga na bandi théâtre na kuté déjà président nga
à ça la bongo. Il est déjà ta partir il y a kin a banda bing sabato musu ba joana était à sangana na bango ya modero. Type era bandi banzunzi na comme bing ça. Depuis biso. Le quoi déjà ils ont quoi au travail avec une équipe en monene. Place au papa bing sabato nyo so ba ebana. Si quoi un peu yo peu moins no évolue bando bing ça rabat au ba ebana. Déjà tout ce sangana bango to mesana bango dans ba boyela ngati. OK, en tout cas babi bongo oeza Congo Source na singa ka bo s'abonner massivement oeza chaîne na bino oeza la bino ba bien vraiment minikoleka en tout cas participer maraka pour na ba chroniqueur ba chroniqueuse na biso to éviter ba base on to lu ko to éviter to futa ma partie ya ba base to ndeni pour mikolo yo to mona mitakala ya ba chroniqueuse comme te koleka moi mingi to ko mona ba pédé kotoyo ba chroniqueur et koleka moi mingi en tout cas dans le cas moi journaliste est mort ba quand même commenter sur les camos ya Karine Okonzi éviter aux arts déjà na succès mais pourquoi ça va blora bon et puis il y a Rodrigue yo moi mbali maka ndo zana vraiment liwa simano liwa simano mais biso koto ba bige biso ba pédé na ba na ba mitaka ezo ridi mais bino wa bibo kufa nde somo biso liwa kufa biso liwa bon ngai na zolo bango na bina saki erreur parce que na loba kité nzamba sala ki senga déjà que to kufela OK maman prophétesse ya bata théâtre mutu mo betelinga mi mayo komi prophétesse bata théâtre na bité ka ngondo baba yo mtolie mama chaque o pesa message menga na mona yete na mona mutu mususu nga na mona ka tozo lela mutu mususu donc to lela ki penza makasi na bimi na ndoto boye ce qu'on a dit na beta ngona yo beta pe mutu mona neti ma comprendre na mabe nde na bangaki donc banana l'hôtel ndoto wana je crois ça que taba une semaine to ba moins de 2 semaines de temps yo solo un peu maman chaque fois kufi après descondo tongo ezongi endo tongo ezongi sko na beti on kuna groupe na bia peut-être so na beta ki ango to minga to bukandeni to ko sambela msusuza ki kenza malakisi et le moizo komela biso ba artiste bon on appelle ça qui vraiment l'esprit à discernement que il faut qu'on beta ou surtout sambela ngo comme sujet de prière nazaki na ngote ande mutu siko na beta ke biso pe azape actrice abi mais il faut pas ko beta la mutu oyo lotela ki peut-être pe a lo on a distraction boba depuis na beta ki donc na beta la qui voilà merci parce que répondre à l'invitation nous sommes arrivés pratiquement à faire émission s'il y aurait un message de la fin bien programme ou pour un groupe bien sûr aux moi bateau pas biko to liaka na mabanga so nazali ouais donc merci beaucoup merci ngapena zongsi merci pa na bino ndembo ya mbinga na Congo Source télévision boss Jires Mboyo ya boss Jires Mboyo mboni boss Jires mboni bambote no yango wana place ozali donc bo s'abonner massivement batnento non bo s'abonner te quoi bo s'abonner massivement bo liker bo taba commentaire et ça la mission bien la chaîne nga mot de la fin na ngote mais na lo baka par rapport ya batu nyonso obo soutenanga batu nyonso obo soutenanga mirma za ya bino tara bino bosala ke mirma zala banque mondiale le vrai exemple à suivre wana manager nanga tikanga te motema ya vrai chéri maman na Paris Love na Premier Rose mbote na Givenchy to ya mbote na Kitata de Bundes ba espoir asuka so espoir no ngekata na obengi o ya solo ya espoir asuka mais faut chama contact Kitata de Bundes espoir asuka Arthur de Barcelone babi Claude Mulumba Jupe Baya balobi qui Augustin Kabala boza tellement ebele Omega na pesi yombote Omega la grande la pesi yombote na Manda Feza donc boza ebele Eric Chimbulu boza tellement ebele bata groupe sans souci les anciens babi biso les anciens du groupe sans souci te wana bato bazali biso toza les anciens to longwa normalement pelinge panzala groupe bon na éviter nga ki pango te parce que groupe wana déjà nga sina détester ngo bato ba dirigeant mabe donc les anciens du groupe sans souci biso toza na surprise absolument to ça la matanga on est ensemble avec vous. Ok, voilà. Merci beaucoup, merci vraiment, merci de nous répondre à l'invitation encore une fois de plus. En tout cas, on a souhaité une bonne fête de l'indépendance pour la pratique du Congo. On a l'ingambo quand on a cassé pour comprendre on a l'ingambo. Ah, yo l'ingambo quand on a l'ingambo quand même sauté. L'ingambo te.
Baka ndoki Baka ndoki nde ninga linga ngote. Et ça là on mboka na biso. Mboka lengi yo linga mboka lengi na nde. Mboka tamba la liberté ça. Mboka lengi biso to nyokwama. To nyokama makasi to nyokama makasi balobana biso so botangi mingi ozala bien osala place bien osunga famille to tanga makasi to zelo monte to sala raté to vanda na bandaku o ba licencié na bandaku neso diplôme na ngai msupuka ko lia ngom ko msusu na usala o efuta de ko président e bon yo kati musana ngo pona ko tango balingaka famille na nga batelemi na nga balinga te na ko tongo kana misu makasi wana eza opinion na yo mirno mais pona nga Bertrand Tumba la linga mboka na nga makasi babi do mboka na biso to fêter bon fête indépendance malgré tout malade ou babi malade bon ba activité fort mais nza bon ça toujours en tout cas merci na ba abonné sur Congo Source, vous continuez toujours à s'abonner. Merci à Roméo Moutia, Nibabi derrière caméra, ça m'a bien fort. Pourquoi pas dans mon confrère, Aigle. Aigle, pourquoi pas na bino nyonso bolinga Bertrand Tumba babiso na bois ki yote mirma da lobi libanga mbongo ma si un message na WhatsApp te pour bien chinari ta kota moto ka seruta yo na ozangi te pour yo ebika si un message na WhatsApp te bien chinari ta kota moto ka seruta bye